Capage TV. Capage TV. Ngana kenaki na stade na lali. Oyoki place mutakufi. Ya denye kenaki lali. A baiser alien na stade mbanga. Batu bakufa. Pona ko laksa bino ete. Mane na zabu oye. Na ebisaka même na famille. Ba deni baza basala nzambe te. Ah. Oui. Et loko nazo comprendre pas ba deni lesi. Baza nerf solide moko extraordinaire. Afingama te. Akweya te pona ye etaliye te. Tant que sali play à craquer, il y a Denis Lessi à féliciter faire gola à sali émission bien. Sikoyo Frank Stemai a salipé émission il y a bien à commissi la biloko na luba et ça ce qu'on va biloko à 4 na obimisango. Frank Stemai a salaki émission a féliciter faire à lobby faire à sali plein na débordement. Ken Piana a sali émission te biloko na attaque a féliciter a sali nini. Vincent Chilusi siko eko comme après 1 heure du temps ba bloquer ba. Mon compte ba wangila a bloqué bango nyonso a bengi bango na téléphone ba changer langage. Yadeni ba gagner lien na téléphone quoi moi na mukie. Ba ebisi ba lobby yozo yaka to pesa ko ba mbongo zo lia nozo ke ne ko ba kamususu. Ndo mona ki minute ya gotanga yadeni ye a changer ba parole. Play ba ni makasi to komi na play moko ya craquer yadeni lesa komi ko négocier na téléphone. Aya. Na bi oko yate. Oh yate kene pa ba wangila. Oh yate. Abenga na téléphone. Sentiment mati. Apesi ma téléphone abi vertika buzoba. Keno sala ba pétage na. Anga ya ndika. Tongwe tana boye. Alinga dominer biso na actualité ya banzemu na yewana zo mana sapongi. Ayembeli jaji le teta. Esengo moko na yoki pona le padre. Tika boy. Esengo moko na zoka pona Jésus de nuance. Esengo moko na zoka pona faire gola tika na ebisa yo ezanga lipasa. Et c'est on a eu pour le 24 juin et ça a lipasa. Mais na ebisa que maman capable tongo moko pesa nga raison. Obine ki fone nete. Obine ki ba yini nga balinga ba lukaka nini. Tera binaki. Zela maman na kopesa ba image ya sima. Ozomona mwasa tazo kende atoko lula sima na ye e ko senga po mona liboso. So moni be display te o ko regretter. Yango moninga na mi pesi kombo Samson musical. Soki osimi faire gola. Na tala faire ngana to signer ba papier te mais ngana signer ba papier na nkolo. Oh, nazo biso vérité maman capable. La voice fait bien aligné na biso côté. Alinga te ngana signer ba papier na nkolo na signer na yete. Na ebisa ki roga na lobby na ko sangisa bino mais faut à la nerf solide. Mama Denis nyakero Mama Denis otemaya makola tokolia Mama Denis nyakero Mama Denis otemaya Yo l'équipe, ici Elvis, l'ambassadeur de l'amour, juste pour vous dire que je vous conseille fortement de contacter Tam Tam Voyage pour vos voyages et déplacements. C'est eux qu'il faut contacter. Ponctualité, professionnalisme, il n'y a rien à dire. J'ai passé un séjour très agréable en compagnie de Tam Tam Voyage. Contactez-les, c'est eux les numéros 1 du moment. Love. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné,
Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Cynthia Kapash Autiko Sokola apakola kaba gamme de beauté et arrête beauté. Secret na ngai ezali Ruth Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango. Mafuta na biso pe kitoko ba o balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa te biso da mpona kobebisa monoko te Ruth ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalo na leloba nota biso na misala donc zéro kento oyo omonaki batache moko esali ngai ya mwindu Ruth atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omonisa Ruth Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Ruth Beauté bozala vraiment déçu te toka bosalela Ruth Beauté ana baproduit ya malamu mpona loposo na bino oyo ezona mpona bakento soki nazometa sete botala arnama bomoi nde eza bakento eza te banoir eza te misati nanga ya kosolola likolo na tingami kaka na Ruth Beauté Ruth Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Kapash TV, merci na baone so balandaka biso toza na esengo papa Hervé atondisi stade de martyr vraiment toza na esengo et félicitations na bagoloa yango balobaki bo se sous-estimera te il faut beaucoup affronter kaka ndenge ezala kaka et merci na o apesi biso pe mana bomo nzambe ya likolo ba nyonso babenginga mama Kapash ozala nde ambiance boye obina rande boye ba bito na personne na personnage ndenge ezala personnage eza mususu personne eza mususu po bato misu basangisaka ka ndenge azala libanda ka ndenge na kati ezaka bongo te merci d'avoir baolanda biso toza na dadi tozwaki ye na ye kotala namoni mpena ke linete wana acheki na nelongi banda pa oti sidaf namoni ye te na ye mpe kozwa ya ngai mbongo po bapesaki yo mpena ebele linete yango ndeni sante sauf ça sera comme manette à boire là on s'en battait pas on s'en battait pas quoi d'abord maman Kapashi nazolinga babena c'est-à-dire aspect on a commis nango même na ngamoko on
croire nango te po bato bazosanga babi daddy linette yango ne longue déformé c'est dit linette ezolanda forme na ngai on est robot merci na Snop Dob Dob jeune millionnaire Snop Dob Dob yene muta pesi makambo yo mwana ya le king Elon Musk roi Salomo na kati ya ba Afrique du Sud bango nde bato bayebisaki nga babi dadi monde to pesi yo boy lata yango na stade de Martyrs yango moni mama eza na bato ebele na mokili oyo batalaka biso me bozwinde ezozanga bango si ebele c'est-à-dire eza na bato bazosepela na biso mazolo banga mokona kozwa na kocontribuer na mosala ya tata oyo nde nazwaki bakado bayebisaki nga babi papa lata yango na stade na chapelet oyo nazwaki yango na famille na famille ya Snop Dob Dob jeune millionnaire aza président ya ba feré nyonso ya Afrique du Sud papa na yende sko aza président ya ba feré nyonso ya monde entier le king Elon Musk roi Salomo Elon Musk roi Salomo mona na kipera ye moko mona na kasi ba plan yango te ye na yeki ko mona ye na suka ebisinga bizonga mboka mapango ezolanda yo tika boy le king roi Salomo molongani ya mama Sandrine Kazadi vraiment na pesi bino bambote bisika biswami bino mama Kapashi na pesi yo pe lisusu merci ndenge oye lisusu na epela na base to sala mo eloko epesaka penza bien ezolakisa considération ben oui bible ezoloba yango kuteza bible teni na kosela bible batu makambo ozoloba ndenge tolobaka ngana yake pana bino tango bino pe bozuya pana nga ezopesa kitoko ndenge tolobaka frappe na le frappe na retour boni yango ezotambola kitoko ezaka toujours na frappe na le frappe na retour yo moko uti ko bimisa liloba mo kitoko lobi to na personne na personnage ouais ça dit comment nga bo ezana ngokaka personnage policier oui félicite Katonde non je suis très intelligent depuis longtemps c'est bien OK c'est-à-dire ngasko na lingaka personne na yo lingaka personne na ngai trop timide fier charisme respect surtout vraiment merci beaucoup maman mais personnage ndeli nzanza salité na salité mutu pasi ebi ke na ennemi na ennemi personnage na ngai ekomaka yo penza muto tambolaka na mama Olivlembe Kabila bafantiki nini boye c'était personnage na ngai écrit la kanga ba trouble moko même atanga moso na vani na ndima te ngam na sala makambo c'est-à-dire un bon acteur il faut atika ba histoire ba film partout au moni tango papa Wemba salaka film à la vie est belle maman na domaine musical ba collègue ne belé ya musique ba critika kayi ba bi papa Wemba na yo poke no kota na maboke mais lelo o papa Wemba zate film à la vie est belle so défendre si un bon acteur azaka ndengwana c'est-à-dire le bakaka na mboka na biso batu bakoma kozwa art na contretemps parce que na monde ya art mama Kapashi ngana na art na kosala te ko uta lola na kosala art ko lanisa ma pays na nga pena makambo ezoleka na mboka na ngai bien ngwane ko accompagner art na ngai c'est-à-dire na zana art ya sikato na ko uta na ngo likolo na koya soki na telika attitude mama Kapashi inspiré ngai même to lobaka na mokili toza ba congolais mais toza fonction moko te makambo ngana salaka soki lelo tata mokonza mboka bien salango Kokoka c'est trop dire mais erobimise des autres. OK. Batu bako critiquer makasi baba papa makambo wana tikela balite ya kanda. Osomona ngapene na zabwe makambo batata mokonza mboka basala kana bango na kokango te. OK. Et fina ngesa lokwa neti mwa fi moko boye. Lokwa télévision. Donc mobulu kaka. OK. Na pesi ba congolais nyonso ya monde entier. Sera zate to pe mare ba Congo na lobi bien ba congolais nyonso ya monde atié mama Kapashi eza na congolais moko ya bébé abotami mais abotami na nationalité sud-africaine eza na congolais moko na minute abotami mais abotami papa na mama baza congolais mais abotami na Paris na pesi na ya mikie na ya mikolo bango nyonso na pesi bino mbote naza pe mutu nazaka pe na ba conseiller ndenge balobaka ba fanelité ya kanda babenga bango na babenga bango les amis de l'ité ya kanda. OK. Ozomona ne makasi ba les amis no. C'est-à-dire les amis de l'ité ya kanda bango ba fonctionnaka selon anticorps ya dadi. Omoni dadi lo kwa sa mutu mbutu bilobela. Soko toucher dadi. Maman, olapa.
Merci na maison Kitamsi Pablo Kitambala. Wana conseiller na ngai. Merci na Papi Bunzi, papa français, conseiller privé. Merci na maître Mabende ba chargé azo contrôler ce qu'on a makambo etali makofi. Merci na maître Patrick Mpiana ya za avocat azo tala ce qu'on makambo nyonso côté États-Unis. Ndenge ni nazo contrôler. Mais kende pet faut que na ko kende mama Bible zolo ba chaque chose à son temps. To wela te biso na expérience à moké, tout ça une expérience à monde. Te bi mokili ndenge zo tambola. Merci na Kisho. Selemani Mokonza Polokwani. Maman na kosa yote na répertoire na kotisi ba kote belé. Kisho Selemani Mokonza Polokwani. Mutu moko mabe. Tikabo. Tango Monica na gagné se bitumba ya le padre. Atindeli ngai alobi dadi na lingi sikoyo okoma pe na ba ordinateur ya sika, okoma pe na ba pareil moko extraordinaire. Mutu nyonso ko pesa nga cadeau. Tokolobela yango tokobomba yango. Bien, faut ça la bon. Landa mama Kapashi na olongo la lunette té. Na sala pe be mission trop na ba maneti polele. Tokutani nzamba sepeli tokutana. Biso batu to bani mokilité biso pe bato ko sukisa yango te. Pesa ba simbelo. La mone zo kanga. Te zo sala nga kitoko makasi po ba yeba ke. Bongo esuka. Ko simbela ngai. Pona yo lingara mo ba je ekezongi. Mama Kapashi na ko sayote. Esengo moko na yo ki pona le padre. Tika boy. Esengo moko na zoka pona Jésus de Nuance. Esengo moko na zoka pona faire gola tika na ebisa yo ezanga lipasa. Tika boy. Esengo na ngai pona le 24 juin ezanga lipasa. Mama Kapashi na za sir na bomo ina yo ba place so tambolaki bato babenga ki na téléphone ba ebiso babi dadi azokene mabe. Dadi azokene mabe. Makasi nga mo pe na benga. Objectif ya vie ya mutu. Objectif. Loba so non ça la berre na lobineni. Objectif. Yango wana. Na sana nga na idée. Mais loko zo ba prononciation. OK. Yango. Eza pe na ba avocat belé ba tangi asa na idée. Mais prononciation zo bomai. Moi samba ezati. Moi te ako samba. Mais ako loba na gaffe. OK. Ngape na zande ngwana. Ozomona olobi changer. Comme ya na komisko yo na oya griffe. Non, ça les que le bloc a pas pambaté Y-3. Tika boy. On a pesi. Snop dob dob. Ye kaka. Bato bazo considérer musala. Bazali. Akuti ngai papa et sueza ya bien te. Apesi su. Papa elongi salité apesi lunette. Papa to compléter. Et ça na bato mususu poazo kaka sombela yo iPhone yo. Il faut bambara na mabele. Ndeko na ngai. Bakina bakababa. Okuti dadi na téléphone a bien te. Ozomona. Et puis après on lingina ko beta les solo, on a kuta na millionnaire. Quel millionnaire? Quel millionnaire? Faut à Paul Muntu. Faut à la PDG Paul Muntu. Marguerite non to kuta na yete. Oh, kuta la Paul Muntu te. Et bon bien remesenga. Te ba bureau na ba to esengi ko na kuta na ekalate. Nganga zena Paul Muntu ngana websa Paul Muntu ke dadi saliaki. Te non na liete. Ngana bakira musu abake na liete mozamu wa malamu Bon mais ngande ni so senga kuta ngana kuta ngana isala geste à bonne volonté. Ngena l'accès qui est que naza marketeur na sali marketing na. C'est bien. Na campus. J'ai fait la marketing au campus. Maman Kapashi. Doute ozomona doute eza arme ba faible. Komeka ngote. Combien de batu babengi yo babi dadi. Maman Kapashi pe ki sa mutu na yo. Akomi lisu na roga. Akomi lisu na boye na ba wangila. Azolo ba makambo esa zo contrôler. Mais na ebisa ke Maman Kapashi tongo moko pesa nga raison. Obina ki fone nete. Obinaki ba inina nga balinga ba lukaka nini? Tera binaki. Obinaki, est-ce que na kati mabino no bana okanisa nani? Yo. Daddy. Maman na eko zwa raison na laps de temps. Laps de temps papa na zwi raison. Okosibilo ebele déjà ta version na makambo Bato basomi tout atolo. Onga mosali ya Nzambe. Onga mosali ya Nzambe. Babisima. Mama, n'expérience obiso to na ngona makambo ya Nzambe. Zela mama na kopesa ba image ya sima.
ozomona mwasi atazokende atoko lula sima na ye ekosenga mpo mona liboso so omoni mpe display te okoregrete. C'est ça. Mais conseil ezalaki liboso conseil ezalaki na nsima te mais tokolakisa bino kaka ke toza mpe na nsima ya propre nsima eto etondaki baimage ezali tenga mona ezali nsima eto mama Kapashi na miniti oyo ndenge ozomona nga boyebisa bakongolais dadi alobi bobenga ye Samson musical tika boye nakomi Samson musical oyebi pourquoi Samson musical musala ya Samson ezalaki nini c'est bien moi Colbert de YouTube un contre tous c'est frappe na le frappe na retour mutakala pe li mutakala na nkolo pe li dofolo na nkolo félicitations maman en direct de Tchango en provenance de Sudaf j'étais là à Soudaf. Bonikuna. Ouais, très bien par la grâce de Dieu. Oui, j'ai vu Mohamed Moleka, le seigneur de la ville. Oui, très bien. Il y a Charity Moleka, Fondation Père la Maman, et Zotambola Kitoko Makasi. Merci na Onyon Soto, Monana Kina Bango. Merci na Trésor 1000 Genda, Tata Pambolayo, héritier Miniko FCC, Tata Pambolayo, artiste Ridi Boyoko. Ouais, tout ça qui peine à Didier Chombo Petit Jésus. Celui le cas qui tellement qui toko makasi. Tout ça qui peine à passer il le Karambongo. Bangonde ba yebisinga balobi tika yeme ponda pema. Biso to tika boy. Ngape na bite yeme ko pema te. Te me yeme mikolo pe fa pema. On dirait carburant mon boulot. Te goya. Ya funga. Goya ba po metele maki siko ezo kidamuke muke. Musala ya Samson na kati ya Bible. Azalaka musala nzambe te. Ate ya kate. Mama Kapashi. Malobo nga na yaka koloba na télévision. Soko za mutu mayele. Otangi ba classe. Osambelaka. Soko yoki maloba na ngai. Ko welela ko betisa malibaku te. Kota na ndako sambela. Ou bien banda ko réfléchir si ba parole na ngai. Mama Samson atikala ko zala na église idée. Mais ezalaki na époque moko ba sala nzemba ba koma ko souffrir makasi. Soka te li lo ba Jésus Christ de Nazareth ba ko zoye ba kati maboko. Oyoka li solo ko kata maboko wana te ba ko kata e makolo ba ko chuba embeli ba ko bomaye. Nzamba e ko kiela mwana moko na kombo Samson. Samson azalaki makasi lokola ningi to baka ba mettre chura mboma. Lokola ba mettre rasé maboko charge à mokili. Lokola ba ninja. Lokola ba mettre ninja. Azalaki na makasi ya modèle wana. Mais makasi na ezalaki nini? Soki kaka ayoki bosimbi mosali ya Nzambe. Que ça soit na pays voisin, ya koyela bino. Yango moninga na mipesi kombo Samson musical. Soki osimbi faire gola. Na tala faire ngana to signer ba papier te mais ngana signer ba papier na nkolo. Oh, nazo biso vérité mama Kapashi. Alinga te ngana signer ba papier na nkolo na signer na yete. Omoni ngane na zabo. Ngana na tingami eloko la sonzo. Ngaso na koti likamu na yo mama Kapashi. Na kota kango corps âme esprit. Sagesse n'intelligence. Oyamba ba appel moko awa tongo moko bandeko na bisu ya kimbangiste na zoka menace. Oui. Omoni biloko ebelenga na yaka koloba yango boko yeba mutu atini ngai te me boko ko comprendre yango après. OK. Réalité ya kanda yo toko boma yo osimbi papa yo ke no sima papa simoki mbangu yo ke loba kaza mutu alukutenga lobi boyebi sens na lobeli yango te. Omoni kaka Yesu, omoni kaka Nzambo to sambelaka. Professeur Kiti alobi ke ne koyebi sentel azokufa lobi. Babenge Rabbi ne change pas. Mais tangu muto yo ba pesa ke professeur kokufa. Akei koyebi Nzambe bolamu na ba souvenir na ye, akei ko rappeler Nzambe, ba yebi si susu kaka même muto wana zonga kende koyebi sa kokufa lisusu. Biso to za bongo. Lilobo na lobaki ya mabe, kaka liloba na pe ko baluke komi ya bien. Bakimbangiste to bandi ko benga na lobi ngalite naza muke liboso na bino. Naza poussière liboso na bino. Est-ce que bino bakimbangiste na lobi likambu oyo omoni ninge bozo telema pona ko take ngai bo telema siko pona mboka
pourquoi Diego Kao azwaka liboso kolega papa Simon Gimbangu? Diego Kao bazotanga comme na ba classe papa Simon Gimbangu batanga kaite. Soko ningo ka so lisolo papa Simon Gimbangu kene na église qui bangiste. Soko ngelo ko wana tanke un véritable mwana papa Simon na tikala ko sepanelo ko wana te. Papa Simon mutabimela nga yebisinga lobi. Loba yango bongo. Tango bango bakotomboka o banda ko yebisa bango na lingisi ko totomboka biso nyonso comme papa Simon Gimbangu evanda. Lelo to comme na férié. Lelo férié ya biso ba kimbangiste na mboka. Ah papa ndabimela kayo. Papa mutabimela ngai. Osomona. Tozoka makambo na contre tante. Na longwe na makambo ya papa Simon Gimbangu. Na zongi siko na sujet ya roga. Wa mayele. Okota na matia na ngande. Na bana otikelo. Ko accompagner ngai. Mais buzo bandele kate. Mais na otikelo lo s'exprimer. Posa esengo. Esengo eleki makasi. Na oye bati. Souvenir ni na kotikala nango na vie pona kombo affaire. Nazolinga naza na souvenir moko boye. Ye pas otala souvenir ya kopesa ona. Natala ke loko nini vie affaire. Na muzeki ndingu bino mbale. Mwasi na ngana bana na ngaba talaka. Soki lelo tozabwe pona bilobele ya papa akena koloba pona mambo affaire. Malgré ni omoni bilobele onyosa lobaka madame asilikaka makasi mais soki na yena mbongo atuna kapete ke mbongo oyo yena weze ya makambo nini ya kolia kaka bon wana za makambo ya koloba te za télévision la télé hein on peut pas dire tuna yope tangu na kuuta na mbongo ya Afrique ici kobosa na ke mbongo za ya mafia bon alors quand tu as bino basa Kinshasa c'est bien moi Goldberg de YouTube. Samso musical. Tozonga nona. Na songi na roga. Kura pe indi mbuta liembonga ba. Soko teli roga. Faut pesa ba respect belé. Aza icône. O baluki sus. Landa te maman. Bino bo comprendre ka façon na ya ko lobela te. Wana yemo pe roga mtabimela kio. Roga bimeli ngai. Totelemene na libongo ya maluku. Totelemi. Roga yebisinga lobi dadi. Braza ba panzana. Biso braza tozaka isu eloko moko te. Toza bato ya nord na bato ya sud. Ngana za mutu ya côté ya sud na bato ya nord esimbaka te. Oko remarquer musique na ngai bato bayoka kango mingi za bato ya nord Brazzaville eza pene ko kabwana. Kabwana makasi. Dadi. Mais ngai tenke roga. Musicien mboka eloko ane dérange sala nga pasi natalaka nga na sa Congola Brazzaville il faut ba Brazzaville nyonso bayoka ngai nayebisaki roga na lobi nakosangisa bino mais faut za la nerf solide nayebisaki roga na bino na te ezaki ba jeune na biso te ngai na roga to solola na kona noto to solola na se ya noto spirituellement pour ça ba makambo belenga na tretaka na ba peya ba na tretango spirituellement physiquement boete physiquement ko yasko après na tretango na spirituellement bref au moni tango na lobaka makambo papa Simon Gimbangu ezalaka déjà préparé spirituellement pour batu musu ba komena na makanisi kutu yo to kolimbiso ti mukolo kene nkamba mais na ngaka na kene kamba mentalite na ko kene kamba te po baza ya ko kabwana ya mokono ya mopono na ya nkambo oyebi ke kimbangisa ya ko kabwana ti bakabwana za mwana mukena mboko yo ya baba net ya papa bosela taloko ba mikolo oyeba te tuna batu nyonso bakoyebisa yo eza lokwa nde tolobaka église nini bima entre bima to liloba liloba pe kabwana kaka bana tata moko me na bor na ye eza bongo ndenge pe kimbangisi na bite na okende kamba te naza déjà préparé moralement na yebi na osisa likambo loko le bandaki na TV na lekaki pe na TV na expliquer esengeli ko expliquer lelo to se comprenant ba yebi ke te dadi soka lobi likambo aloba mo ko lanisama et aza expliquer tata mutatindi Ya roga siko na yebisa bi roga zala nerf solide un jour na kosangisa bino le 24 juillet tout le monde appelle roga pache le 24 juin
nalobi occasion malamu ya likambu oyo roga bimela kanga na 2022 na ndoto na kokisa yango siko na bangi attaque roga siko na bande ko take roga te menazo take roga na Brazzaville mobimba siko ba Brazzaville ntango ya nord ba yoki ata ko tokabwana tozaka nationalité moko tosangana tokomeloko moko to ya ko na minute oyo na to prouver liteya ezalaki moko ya bosangisi ona sangisi roga za ne sengo moko na minute oyo posa motema na ekokisami Brazzaville nyonso ya tous les quatre coins tala ndeti Grace Mbizi la sexe akenda poto kan mais na sali ete Grace Mbizi ya komona na bandeko na ye ya non pour Grace Mbizi be na succès azaki nango moya Brazzaville ezalaki te pour Brazzaville ya kokabwana soka ya osoka na nord moya na sidi ezate esali bien ko tango akoti na kati ya stade des martyrs ya Masamba Deba stade nano Fono le bagage stade ni Masamba Deba elanga libomano ya makasi pa bosangise ye lelo Brazzaville no sa pesinga raison habité roga futa yo balobi pe na bongo roga fwa futa ngai mbongo ezepa likasu mais makambo yango mpe ezalaki spirituellement ata roga futinga tokofunda ye wapi ezotika siko conscience ya roga esala mais ye ese conscience ekosala te esala tokotala so conscience ekosala kondima futa ngai na mosala ngai na sala roga fungama afuta ngai mais soki afuti ngai te nakopanza bango te Mama Kapashi toye sikoyo epa les padres pe ko expliquer ba sala nzambe ya Congo bani ba mimabiso wapi Mama Kapashi mukolo nazolongo Afrique du Sud pona ya Kinshasa ba congolais o bazaka na Afrique du Sud baza ebele toninga kitoya na bango nzela moko me mama eyaki kokoma na moma moko bazwi doute sikoyo eloko esala doute wana eya pona nini eya pona bilo musukolo bango na ba TV bimaka lokwa ndeti naza muto ba critique ba bilo mo abongo nzoke za bongo ti yani ba sponsor doute yaki a partir à nini na Afrique du Sud ba spiritasi baza ebele kolandisama ba spiritas ninga bayaka awa concert ezalaka kombati ninga na bundaka spirituellement sikoyo kozonga na bango par rapport à makambo elekaka pa ba spiritasi ba golo ba komela kwa na moi kilo na ebisi bango mama na ebisi yo nazwa ba félicitations tata nguna balaka mais amukie ya martyr eleki nazwa ba félicitations tangu na yaka na bikolo ya mboka tangu tosalaka na yo ya ba interprète eleki mukie mais ba félicitations nazwi turo yo nazomona ezanga lipasa na moya ko kabolango ezate lelo nazo reprocher grand frère na biso ya Denis Lesi oza yaya oza mukolo mais c'est respecté vie ya base eza malamu eza mabete mais makambu nyonso na vie eza makambu ya kosala base te eloko nazo comprendre pas ba Denis Lesi baza nerf solide moko extraordinaire afingama te akweya te pona ye etali ye te yaza kaka o yazali ya onde ba obenga nerf solide oui nerf solide pourquoi ngana nina loba boye omwina mboko nde toza boye Congo basala nzambe c'est bien faut to respecter bango pour ça donc grâce nzamba tchekati na bango mais ba fina biso batu eza na maboko basala nzambe oui mutu moko te na Congo aza na thermomètre o nzamba pesa ye ataka batu na mapeka ye baki yo bonzambe na eza na 2 yo bonzambe na eza na 3 yo bonzambe na eza na 4 ngaba na comprendre azate ngaba na biloko nazoloba sikoyo batu ebeli balobaka adadi te akana za mutu maladi mutu aliboma ngai na longoli makolo na nga ana changu na masina siforko nake na bondeli na butu vers 22h 23h to kene minuit pona concert ya faire gola to la muki na tongo débordement salami
ata liwa moko te ata mutu moko ta kufi mais soi-disant prophète de la nation ata bondeli abomisi bato c'est que tout le bagage ya deni mutamela makila bato bakufa wana na stade ba wangila. Pourquoi vous blaguez avec les gens? Ya deni otikali na soni moko faut senga ba gaulois pardon na ba gladiateur faut senga bango pardon siko yo moni tango faire gol la sali plein tango faire sali plein landa biloko na soloba oyebi plein ya faire e kaboli bato ebele na ba wangila oyebi pourquoi kaboli bango tango ça na mutuki et moi il pèse ma casse misisa mitozo tele yo kokoloba malembe kokate oui et ça la fièvre son na malembe yo faut pression kaka faut pression surtout que nane na chelinete kolono yo ka isu mutu sonite ça la bongo toko moko ça la bongo linette ça maman kapache loko sepeli singai na ba makangu na nga kala ba féliciter ngai tika to na kala o féliciter nga na makambo afere boye problème ngo nini papa ata to kabwana mais to nimione logo sali na quartier ba tunyo so ba se soka muni mo ba inu akala ye mutatondi si stade te mo ba inu akala to ba ne ko ndima kutu te stade ne ko tona to bi obilobela salité mais etondi si maman lelo malheur comme malédiction lelo libabe comme bénédiction lelo critique est changé maloba nango est changé ngana kenaki na stade na lali oyoki place mutakufi ya denia kenaki lali a baiser aliena stade mbanga batu bakufa pona ko laksa bino ete nane na zabo ye na ebisaka même na famille ba deni baza basala nzambe te oui maman ngane na bwe pema na ngane ngefandi bwe c'est Dieu oui kokufa na kuta yango yo to ko boma yo te yo pe ba ko boma yo yo po kokufa kokufa to kuta yango za histoire mobimba o to kuta to lela kaka po eze émotion de kona biso akei position tikeli biso yango te mais en soi biso nyonso da rotation lelo ya yo lobi ya moninga Nini salami ya deni première émission tant que sali play à craquer ya deni lesi a féliciter faire gola a sali émission bien sikoyo Frank Stemai a salipé émission il y a bien a commissi la biloko na luba et ça ce qu'on va biloko a 4 na obimisango Frank Stemai a salaki émission a félicité faire à lobby faire a sali plein na débordement Ken Piana a sali émission tel biloko na attaque a félicité a sali nini Vincent Chilouzi je préfère mettre pas ça émission nan je préfère mettre oui OK beteli kutu faire gola na ba golwa maboko siko eko koma après 1 heure du temps ba bloquer ba mon compte ba wangila a bloquer bango nyonso a bengi bango na téléphone ba changer langage yadeni ba gagner lien na téléphone ko mwana mukie ba ebisi ba lobby yozo yaka to pesa ko ba mbongo zo lia nozo ke ne ko lo ba kamususu ndo mona ki minute ya gotanga yadeni ye a changer ba parole oui nazo so ba kamwa solo ba sala la fois c'est des émissions Aki on sait l'émission pas mutu mususu pas batu mususu a chanter parole. Siko yo Frank Stemai peut tanga moni bongo ezala gate Frank siko asili ki ko sala l'émission na ndenge na ye. OK. Alobi no bino boko konza bisote soki mutu asala lelo kama lamu c'est un Congolais comme toi. Ben oui. C'est un Congolais comme il faut. Faut betele maboko. Yango zo mona mboka oyo ezo kende lokola ndeti na mupepe lokola ndeti yungulu. Pourquoi bolingi bela ferete? Ngai ozo mona o mama kapashi libala na ngai etikala mukie kufa pona fere pona nini batu mususu bakoma ko luka numéro ya madame na ngai oya ba wangila bazo menacer madame yo muko ebi pe basi na biso lelo balingi pa kota moi TikTok na TikTok na ye soka publier photo ba wangila nyonso ba ko take ye tika boy bana ndela paye Nazi ba risque oyo mutu akoko kufa na koko tika même na moki ngabo pe la pekisa ki même yo po pekisa ki ngai mezala ki objectif ezala ki objectif fona même likamu na ngati na suka lelo oyo batu bandima kite ba changer langage na yebiso mama kapashi
ngana moni makambo ebele na République ya Congo oyo nazwa ba négligence mususu na mboka oyo na ebisaka Nzambe oza monene yango po kanga o sala na faire o soutenir faire po mo po zwango na ebisaki Nzambe na bi Nzambe oza monene eh par ça pardon oka moite Frère ninga beta stade de martyr maïza toza na 4 réseaux téléphoniques mela toza na Tigo Vodacom Orange nazo wapi Nzambe babo eko soutenir Ferré toza na bra Congo bralima babo eko soutenir Ferré mais tika na ebisa yo vie ya mutu succès na maboko ya sponsorité moi j'ai vécu ça succès eza na maboko ya sponsorité donc ça linette succès eza na maboko ya sponsorité si succès eza na maboko ya producteur Maman, tuna Jimmy Mukendi, tuna David Nsala, tuna Thierry Landu, nakende na CNN na produit, ba négligent ngai, na ebisaka bango na ko boma CNN, na boma CNN ite, CNN ekufa. Maman, na kati antenne ezalaki soko koti cameraman aza star. Oui, ezali. Azo kamola na artiste matoi. C'est bon. Lelo oyo. Antenne eza wapi nazo biso makamwaso tala moninga ba biloko na lobango afeki colère moko extraordinaire tina motema banyonga okuna nakene na raga ba ebisinga balobi aiza ndaku ya makaku mbwa sai na ebisaka bango na bi tongo moke kotana saisa ya kokweya raga na kobomango lelo na boma saisa na boma raga te na boma raga saisa pas quoi saisa ipe akita mwa muke akoya pe na mobimba te mais akita mwa muke atika théâtre na tiki sa ete yate Ozomuna mama Kapashi na Hollanda via mutu setie Kapashula eza pe na ba chaîne musupo kenda ba négliger est-ce que ba kelelo yo ko la femme d'affaires lelo ko la patrona lelo ko tia maneti bo sans sponsor Ferré Gola ba musicien belé pe ba boyanga bondi ebele ba musicien belé ba boyo zo même interview oui mais faire ndima yo yango checker pression na suka na yebisa ba congolais kobanga na loyengete si ngai ozomona oyo naza mutu akondima d'une manière impossible mama Kapashi na lala na ndako soki wese tondi maya nyezo kotela bino na ndako tika boy lelo oyo naliana na ba première dame ya mboko naza na carnet d'adresse munene ngana liana mama livre me Kabila na lala pe pa na bango mbala moko te mi balete mona pe balion na mona kende pe ba voyage international na mama comme ça la ma sécurité na vie ya moto bateau bazuya ba dénigrer était ya tous les Congolais était ya tous les sponsors même ngane na zabwe naza na droit ya kozana bralima na bra Congo na droit kozana sponsor ka munene nazo lobelo pe na sa publicité yuka tiko melanko ya sala ngani so boche casier pour la publicité na mela deux casier et ça pub et beaucoup la famille na ba kanda nyosu ya kozanga sponsor na melia mais oui et bon kanda ko palanga l'ité à sponsor Mendika Accord yo lelo nga naza na sponsorité na producteur mais naza na Congo koleka ba star rebelle ya République ya Congo na ba sponsor rebelle ningo moninga na zabwe pona ko yebisa ete via mutu eza maboko ya papa te via mutu eza maboko ya mama te via mutu eza maboko ya batamokili te via batu ya mutu eza maboko ya Nzambe lelo Ferré Gola kamwisi batu c'est le lobi na leli 3 fois tika boy na leli na pangusi ba misu na leli pangu pita ma misu yebo pa lela kite pa Adolphe de Mingezi ayoki nganga Adolphe de Mingezi tata mobichi atali na télévision habité likambo fona kende eloke bomaki embouteillage ple bani makasi to komi na ple moko ya craqué ya denile sa komi ko négocier na téléphone aya na bi oko yate kene pa wangila abenga na telefoni azaki yo moko sentiment mati apesi na telefone abi vie tika buzoba
kendo sala ba pétage na yo anga yana ndika tongo etana boye alinga dominer biso na actualité ya banzemu na ye wana zo mana sapongi ayembeli Jadi le teta ayembeli na beda chou tika boye vie zana soniko babi mtu fa so eloko fo le ka fo sexta omoni nga na mboko yo ato sali chaîne ya niveau nini na banga ba to ba chaîne te dernièrement vous ko mona awate ba grand frère na bino ka ba sala ba chaîne ba télévision ba sali succès o na benga ka bango te ba yaka na bandenge na bango omoni salite nzamba ko buka yo zala na komikiti sabi chaque chose a son temps ba chaîne ozo mona ba chaîne ya télévision belé to sangise lango ba mbongo $10 nangeza na chaîne on a ko siliko ko zong sango tika boy Ozomona babilo kwa faut faire très attention surtout ça via mutuza na maboko kwanza ko yate na télévision banolo bake nga mutu na fabrika ye nga mutu na o fabrika mutu te o accompagner ki de ya mutu non fabrication to ça na Joseph Kabila Kabanga wa pesi pe batebele chance mukoni aleka na télévision lo bake nga mutu na fabrika ye on a benga ba te ba yaka bango moko non et ça na mutu musoko tala sana do sana explication ya ka to accompagner le mutu azolo bakitoko le pas comme porte-parole à gouvernement il y a qu'à toi accompagner impossible pratiquement impossible c'est la contribution maman Kampache pesi oyaye na pena pesi oyangai toke bible zolo bana moloni na mosopima ibasali musala moko oui na sepela non de poeba bible de la foi sala pena est fort oui asala be fort ma regeta makasi ndeba mankime ko mozonga na nzoto na ye Maman Kapachi, faites tes amis mounene et faites tes à partager. Pullman Ezali. Si comme Maman Kapachi, tant samedi wana concert et samedi concert et sili, naza muto. Stade ça va porti et belé. Peut-être place on a côté la place on a bimela quitté. Ce qu'on a comment est-ce qu'on a si on a bien dimanche tongo etani na ozo suite mokote na luka yebe fere na mona tapa mami lela na mona ete ngana bime yango likambo eza nini bobangi wana yela kinga pona nini po eza na batu o déjà basala musala na bamboka na biso tongo etana première vidéo ezala ki vidéo ya ba condoléances. Je suis très intelligent. Ok. Namona fait rego la sali vidéo a remercier biso nyonso ba Gaulois na ba batu nyonso o ba ki ko soutenir ye abi merci na sepeli makasi concert l'équipe bien na bengi numéro 1 la police pesa nga position lobby 0 mort. Na bengi numéro 1 quoi rouge pesa nga position lobby 0 mort 0 blessé neko benga numéro 1 ya ba garde présidentielle na carnet d'adresse ma kasi maman bato wana tana na ba numéro na bango na benga bango spirituellement ok na bengi boy ba bisinga babi David Mangaya tenasuena nubiete mena oyoka bato baotange mingi surtout na nenze mune betaki sous la kata stade David Mangaya tikanga ye on dirait ça solo la zoie solo la bien ya fani motema fani bon nga siko na lingana nga sute muto bato déjà ba oyembe belé eza lokwa nenga na yemba ba Didi Kinwani makasi suka nango na zwe le côté pona mona Didi Kinwani za na bato ebele a occuper okutu tepo esa sanda mbongo mingi nanani olisusu omoni ata ba grand frère na biso ba ya Willy Mushena ki pa bango te bo nini ba na bato ebele tango to bimele ebele boye na maboko se retrouve zo $20 po boleki ebele yango na tikela na bato mususu wana bazana bango na ba ya Willy Musheni ndeti ata na minute na koza la peine Eric Mandala mais na hôtel la Eric Mandala bato ba leki ebele tango bimele ebele oya kozwa $10 okana gite biso to za ba place oyo bato non ba komi ebele te loko là ba Kisho Selemani mokonza Polokwani Kisho Selemani mokonza Polokwani comment frappe makasi non ça va yo so uta fidi sit on a ba kombo mo ya billet ozomona ngana zalana ba jeune millionnaire loko ba de fils Masevo jeune millionnaire tout le monde appellation bien contrôlée nous on a oyeba tête aux ebele mukula kotani sa biso na bandal $20 $20 nabi millionnaire
malgré mbonga mukeza la kate mais millionnaire bino ba comme na mnezo luke bomisisa biso au moins na boka millionnaire ici ba kuluna ba côté nga sifo likola komo na yo ngana yo abu pia neti na minute au moins na boka snop dop dop jamais millionnaire mwana Elon Musk so ba tu ba côté linga ata ba kuta mbongo te me ba kuta ba maneti ba spe babi dadi to kuti mbongo te millionnaire mikolo yo a libéré na nteto zo ba maneti ba ni to koteka poto zo mbongo voilà de bien pétrole ozomona naza lokola na ba Yannick Kinia acteur mbongo acteur à film Yannick anga quantité yo yebisanga ke Yannick yako la kinga lupango ozomona ba vanti musubino boyaka nango na ba mboko ye Yannick oyaka nga lupango ya na pe monsomela nga lupango ah mama to ça ba vanti na magamsu lupango te Yannick Kinia yes asomba lupango asombelo Kinia oui Rombox ngapela chaka doute mais Kinia na mbongo malgré ngana nyo aliaki ake wapi na zomone te trésor muchi Aidor wana frapper makasi tika boy Aidor ana mbona ngaki ya pesa banda ba futisa mokonza ba wangila na masamba deba bacha bango à côté na ibisaki basa ba M23 musical mama kapashi omoni musala oyo so na bana osala ngona mutema mabe mesina kweya yamda ina kombo M23 musical mama kapashi kanga date ya lelo opanzi ba lisusu na panzi analyse opanzi pe bata braza na panzi pe bata braza baliani bambongo ana minute omani kazo regretter bazongisa mbongo na yi ozomona babiloko wango mama kapashi na ebisa yo ko banda lelo banga nzambe koleka nyonso ya mokili ngana soka ba intimidation ebele na telefone yo liteya toko boma yo litenga bisava problème ezate mais taper bongo oui toyambaka ngo omwene naza boy banana koma goloa baliwa on a raté 10 eza moke banana ko parce que naturellement eza na ba click moko esalama ya makasi pona faire balingaka te kombo wana emata otelaki tele maman otelaki concert abandi biso na tango akala tokanisi ba koko na biso tokanisi ba pauvre père nazalaki toeko kita ateli sikoso na bina ye mawenge BCBG wenge meso me repesa to côté ayeka wenge 4x4 apesi makamba kangisi bango ayesko ko kita na biso bayini nanga baluka kanini fera sala nini namoni yo kufinga bie tangu na ebisaka yo za mama ya bagolwa mamu golwa ni kapashi weto we masha momeno masha eza betisite oyoka boye yozo bimisa babe masha momeno mamu kapashi mama golwaze masha momeno mukwa tombolo le padre fero longolinga soni fero longolinga soni atikala ye mokoni nyango fero longolinga soni tala soni Didier Lacoste sali tika boy azoloba na ba voice boyoki ba voice te ekotonda te ekotonda nango te mais tout la concert na eboye lokola réunion ba yaka baso kabula mbongo dabu yakara osepe yo sa réunion ya banani yote ya bata idiofa kuna pente yo sa ko na ya bandundu te mabe koti le 24 juin etikali fête ya musique etikali indépendance ya musique ke bana musicien mo ami pesi ko mo Mobutu alinga ko kabola bo konzité ke bana musicien wana il faut 32 ans ya ko kabola te musicien faut mi pesa ko mo te ya Kabila le père 3 ans tiki mususu si on a minute oyo moto azomema biso na ba élection musicale eza faire regola faire azomema biso na ba élection musicale pona nini mais babi Mobutu ye moral ba ke babi déconner ba roya babi misi vidéo faire aza afidèle babi suivez les guides faire aza afidèle babi suivez les guides bondima ntoni manini bondima kaloba ki baninga ne musupe ba roya pesa i courage kasi te ko pesa courage eza mabete mais tika na ebisa yo faire aza afidèle ayena 97 a libéré mboka a libéré biso na autotune a libéré biso na monotonie
siko azomema biso na élection kopesa mutu nyonso chance kopesa siko barobino mundibu vraie chance mutu akopesa biso na minute oyo c'est faire gola Jésus de Nias les padres moto ayambo nika boronika na yebisaki yo nini nika boronina nika boronika faire c'est un acteur Alaxa Kibiso c'est un acteur faire azwemba batu bazolela musicien Mati Ernin 16h30 faire à matin à podium 18h juste ah les padres Nzambe tata pambola yo na bundaki simetondaki ba video ezali na olakisa yo sima etondaki ngamona za ketondaki ndotala ngobo ozomona mama Kapashi tika na yebisa yo grand frère nanga Zino Safela double nationalité te maman na buto na bozana nazana nga na posa o mona faire te na vie na ngai po koyana nous permet na faire ba golo belé bandima ngai te ba isanga ba biti aza muto akosa leka aza infiltré aza wangi la révolté ba tindi ye aya ko so biso ba kambo révolté te naza wangi la révolté te nga na koma wangila ya kokotisa na makasi pona lokoso mbongo na aswa naza golo ya makila soki na bina banola kiso ba video tuna Glody ya suka à l'époque tozo kena ine 3 pona ko so ba image ko biso qualité ya kanda c'était gaulois depuis so bana wenge tangu wenge panzani mutu na mutu fa luka place ko telemela so tangu na kesi ko telemela et pas ya ba gaulois mwana oyo ya maladi ya mutu oloko ngai Ken Piana yene mutaka ko yiba biso kasi aidoka bana ko fa na Afrique akata Afrique si poani muta salama tu wana nyoso eza Ken Piana après sundoli ya Ken kasi te ayeba ke e komi makamnyo so komi na suka pouvoir des agabongo pouvoir so komi ke na okoya mwana bendana ndo moni kena ebe ke turo yo makambu mama na ba mettre chura mboma ba benyinga na téléphone babi Gims pa benga ki a félicité mettre Gims pa benyinga yi ngako no ka selinete aussi pas Gims ngao na suis pas d'adju Maman Kapashi landa sko parti. Et comme ça aussi pas d'adju. Oh. Maître Chura Mboma imbattable à Bengingai. Commandant Eso. Babi Bengingai. Boketo Bengingai ba ebi singa boye. Kobanda lelo. Ba pesi faire officiellement Bexi. Ba pesi Olympia. Ba pesi Zénith. Ba pesi Zarasunanine. Sal Musunine. Na Stade de France ba pesi yango faire gola babi ya ko beta sa combattant de ranger pona nini a respecter makile ba congolais a beti congolais moko akoti morgue te a beti congolais moko akati moto te lokola a bateli poto baki gaulois protéger gaulois nde yango na ba pesi na maboko siko to koloba lisuni Kamolo Bezate, Papa Hervé, félicitations. Na confirmé aux messieurs les chanteurs. Moi so abina kana pasi soko monia ndimi loketo na ye ekata na deux parties. C'est ko pesa ki pena makambo. Yeyo mama ba gaulois, machamo meno, moko tombolo, yeyo. Mama na biso ba gaulois. Na biso to bando orchestre. Kasi bo bando orchestre bo kimela ka nzala. Pourquoi bino boza fidélité na mama? Ngana yende to beba na ki. Siko bozonga ni. Tozonga ninde pona baki tozonga pona baki. Ezonga na makambo nyonso te kaka na munoko boye nde toloba bozonga ni esukila po bino basi bozona buzoba makasi tika ile na kota makambo sute pardon makambo nya ba futa ba futa ngali sute likola babiloko ozomona ya na leki vraiment mama Kapashi basangela ke makasi te basangela ke mwana mutu boye te te fera zonga dès le 24 je comme quoi lika mususu oh te fait ko tche quoi Ko sa muté mama bé. Maman, non, té. Tika pardon, yo kanisi la grand frère na failli lui passer muté ma modèle ana. Makamno le bien nzela té. Kata kaside bi ngona comme go café. Té dit la coste pardon. Idiot faboité. Nani atinda ki ye. Nani atinda ki monto yo, nani atinda ki ye. C'est que nous allons atinda ki ye. Jamais. Koko c'est na bouger. Koko c'était. Ya on a biso ko 5 ça idiot faté.
ya Noël peut toyeba ki abaki ko lia mbisi 1 heure du temps azonga ale mbisi ngo lia vi mobiba te ka o ala mo mbisi tiga ba de jo asko na moni kometa ba kuseba ba kanganga yango nako sayote bandiko na nyonso Afrique du Sud tata pambola bino te kona ba ya nazalaki na Pumalanga kuna na Witbank na kutana El Ricardo Eric Kandonga olie penza kuna ya pesa na mbongo na munene makasi ke Afrique du Sud elinga makasi elinga hao merci vraiment na ba maître nyonso maître Gina Ekofo ya biso yango yo maître Diakame ya yo yango yo to beta tout na state merci na Yunishi Banze la fleur du jour femme intelligente très kitoko très jolie agence marché agence marché kitoko boutique zo marché kitoko soko niveau sala ria monogram Western Union côté na kati ya boutique Yunishi Banze kuna na Aloste boutique ba combattant tout ba sombela biloko ka kuna eza boutique moko kitoko makasi Yunishi Banze tata bola yo merci na ADG Eriki Mwamba Jo Mystique azo seka azu visa na ye oya kana kite mais yemo kazo sentir ango etika linini Jo Mystique merci na ADG Eriki Mwamba Cyber Café visa de gauche à droite visa ndenge sala kaka wana sa papa voilà. T'es toqué quand t'as bêtise, ça va même ça va contre ma vie. Bye. Capage TV. Capage TV.